Un homme élevant dignité comme ça, au côté de la célibataire. Et puis, reine, oh, il faut ça. Azam, moi, c'est aussi. Papa, pour la goudron, peinture à ma baie. Roi, il faut ça, mouton, ça, yasika. C'est quoi, chez nous, on va faire un canada pour un maman. Lorsque on va cabouler, on va faire un bibakuti. Moi, je suis un cabou. Je suis un cabou. Attendez, à la yéna libana. Et ce que la nanan. Je me donne le canacabé. Et ce que la nanan. Donc l'État, ce qui a amélioré la vie sociale, de réduire tout le monde. Je ne sais pas si je Shalom, bonjour et bonsoir chez vous, peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de la parole, amoureuses de cette émission. Nous vous disons qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci. C'est toujours moi, la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokoa, à travers cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour des sujets importants, c'est très capital. Comme à l'accoutumée, c'est Papa Joseph qui est notre invité, mon invité spécial du jour. Mais avant de lui dire un bonjour, parce que ça fait un bon moment, ça fait bail, mais aujourd'hui il est avec nous, il est déjà sur ce plateau, mais je demande à Jiramon qui est derrière la caméra de nous balancer un cantique pour la gloire de notre roi et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Allez, Katela, Yambaloya daba pastel bakokata. Eli, toquei a roda. Só pra cima, só pra cima. Controle o saco. Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalikina katela nzambe le sako. Le sako, le sako, le sako. Le sako awa. Aniva, aniva. Allez, katela, katela, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga bu. Tozosonga bu. Tozosonga tikela katela. Tikela katela. S'il vous plaît, yoka, 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 yoka. Olingi lipar, olingi kopot,
bolingi mosala mpona nini mon peuple soyo eza makasi ekomema ba ebele mais loba na bandimi nyonso batubela nga mpe nayeki message na passé mpe message bandimi nyonso tosala nini totubela nzambe alingi asala likambo siko Daniel ntango abondeli réponse à prière na ye esala en sorte que Vachi a désobéir na roi na empereur omoni porta nzambe tata Simon Kimanganga na lobaka likambo ya tata nzambe elukaka nzela bravo voilà eluki nzela et que ça en sorte que na même période maman Vachi pe aza na réunion na ye na ba maman koto pe empereur abengisi tous les 127 gouverneurs na ba généraux na ba officiers supérieurs militaires baza na fête munene roi empereur alobi na lakisa reine bamona kitoko ya mwasi nga naza na ye ndenge azali mama papa azobengisa bokeno koyebisa naza okipe la femme a été créée pour l'homme et non l'homme pour la femme, dit la Bible. Tant que péché réponse wana ezalaki insulte. Roi le moi je na sali. Na bomaye ou bien ayibisi nga soni boy. Ba conseiller juridique baye. Sa majesté. Likambo moi je na sali. Soko tiki yango kaka basi nyonso ya mpira ba baby bakobanda kusula biso kaka référence kutu mwasi kutu mokonzi ebongonga toyoka ngona Congo intel kutu tosala nga ebongonga abisi kutu tosala abi abi tozokoba likambo oyo ekoki koleka inaperçu. Il faut jouer la solution. Solution ni abi reine fazala bani libalo fe kufa pa to siyote. Eko mama que la reine va chitango ba bengise pa ya empereur aboyi ko kende sentence ko iko na libala abu pia. Mobala tala biwi. C'est na sale loko teza mobulu. Allez, bogero ko kuma décret. Comment mieux baye batangeli mokonza tango atanga batanga bi d'accord allez azisona ye komba on lata ngolo ko la bague allez a fini ja bake ko publier va tcha surtout kaka yoka bo décision oui vous écoutez la RTNC la chaîne nationale. Aujourd'hui, le président de la République a signé un certain nombre d'ordonnances et tout ça, ils ont arrêté. Ordonnance numéro 00 bar contresigné par le Premier ministre. À partir de ce jour, la reine Vachi est bannie pour avoir désobéi au roi. Au roi Tigali célibataire. Les Kambanzambé, le Gaganini, Nzela. Moko yena conseil du roi na ndenge yosa un homme élevant dignité comme ça okotika la célibataire. Et puis reine oyo fozwa aza moi c'est aussi papa kola goudron peinture mabe roi il faut zo muto aza ya sika siko to kosala ne bi o facile roi concours de miss omoni côté batel wana zaka miss Babylonie. Abi tozo organiser concours ya ba fille vierge. Yo moko tala. Yo moko ko bando ko tala tango bazo défiler moko na moko ndenga ko lata ndenga ko tambola. Gu oyo ko sepela nango wana nde yayo. Mama. Na sepela ka Bible pesa ba commentaire kitoko. Ba tchela basi wana ba produit de beauté. Make-up. Oya solo. Batiela bango biloko ko lia ba vin ya ndenge na ndenge po ba o basalaki ko moi ma peke kota sala mako bima les embonpoint comme on dit ebima mais Esther la loi de l'Éternel
nokone madosha ebisi Esther kobosa na te biso tozali libota ya Nzambe totambola kana mibeko ya nani ya tata Nzambe banyama mususu toliaka ngo te ezali suye keba kono kolia ngulu kuna te balamba kango pe menga biso toliaka na biso ngo te na liaka te Esther biso totaka ba maquillage belé te lokola Jezabel Bible est claire Esther va pas connaître kaka huile d'olive bandeko mingi basi baokanisa ke mariage yaka po tie ba make up belé elobaki nango ndeko bosolo na politique basi ya mikolo na Kinshasa keba soka tuti yo mwasi no ndako ko tuna soki kama office de route elekaki na nzela na po ba poudre ko kitelo de longo po coucher za tele mebele Mama Esther a cheka ka huile d'olive zo pakola kuna ba mususu ba boye ba benda ba sala boye tout ça jour ba bima obi boto soki eleki na mwasi okobosa na mwasi no propre na mona ba marani mususu yo ka benda ba tokolo ba ako boye a changé asulu kola yete au moins que je frère au bala mwasi mususu onde ko mbaye mo abi nga banda to bala na mwasi na mona ite oh mona ka mususu ndende na mais pour la moi qui a maquillage yé moko ya boy non mona yeti c'est quoi risque ça obi na mona ser moko boy mutu kovo na mo ba pota pe ko ba cicatrice azani na solide tous les jours ba perika lata ilala jour alongolongo tali oh le mo petit monstre c'est quoi akwe na mobali ke mobali bo na ibi libala mo ko fa pona nini Sœur tango saka Nicole quand nengi zalaka entre les collègues discussion ko ibitumba moninga suye na libeli comme soit qui est mon imi na muto pour te s'infecter et ba soigner tititi ça s'est transformé en cancer. On avait coupé le sang de la sœur. Tango bakatiye médecin pêché prothèse ati soka lati a posé prothèse na ye OK. Nzoka frère qui a tombé amoureux de la sœur et le gars la katolo. Sœur bakate. C'est ça pour les hommes ou pour les femmes. Chaque femme a comme ce que l'on a lula na mbana na ndenga physique ezali boye. Frère pas ko bakira moi si na lula ka boye. Ce que frère on a tata la moi si tata la katolo bien ça c'est vraiment ma femme. Na linga ki moi ça na tolo comme ça. Nzoka tolo o yazo se pela nango libele zalaka moko. Libale kufaki les jours de mariage, la nuit de noces. Frère inconsolable, aboyi. Abi pourquoi tout le temps aujourd'hui va fiancé? Ah mais frère, mais ça gravité quand même tout ça. Non. De la même manière à Kangaki motema pona koboya ko yebisanga likamboyo ainsi akosara nakata ndako nanga. Donc bana sala makamusulu ngana ko yebate aboya ibale kufa. Voyez ça? Il bat les coups. C'est quoi, maman a dit ce Esther, il y a huile d'olive kaka. Et puis Esther a été la dernière qui avait marché là dans le podium. Et Belé va te dire que c'est mon aïe. Et Belé va te dire que déjà les bossons aïe. Mais tant que Esther a bima, Psaume 23 il a dit, oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tango bibi roi comme le ma foute zonginga. Oui, qui est là moi. Oh. Maman no baka, ba yudo bazalaka mindelete, bazali banani? Batomina. Oui, moi aussi il y a mutu mwindo soka bateli le côté naturel, elle paraît plus belle. Là, vous paraissez plus belle. Papa Loba na maman Tiffany bravo qui t'emballe toujours dans mon tout soka tiango très bien moi on attend qu'il m'en confirme. Voyez, et le roi est tombé amoureux de qui? D'Esther. Esther a comme une reine. Il est comme Yuda ma comme reine. Comment Esther a comme qui reine et permettre que tata pour l'autre d'ailleurs Mardoché abanda kosala na cour royale bakongo balobaka kwa vita yaya koko mukinzu elakisi nini esika yaya na ngai
ndeko na ngai isi akenda liboso avandaka kuna soki nake kuna naza na assurance ke nakokotisa loboko na nzungu po deja ndeko na ngai azalaka kuna ozokende wapi nake mbankana okesola nini non nake kope moko kuna nakutana na ndeko moko me ser na nga mpe azalaka kuna nakosala tuna tala mpe ser na nga okomi na mbakana otala moto yeli kope aza na ye te babise bomobinga yande ani kwendaka na bandu nouville yandi kelve ebena mono benga na téléphone pe jole ka comme sera zakana ke nanga passer tant comme ka noko oloti ndo olala ko tara biso ayo ka pe banefe noko no okolala msalati po yaya azakuna Esther comme ami côté la ki na palais Mardochée assurance komi mwana nanga na bokoli yete au royal ndesika Mardochée akoya ko découvrir complicité sociale mais il y a deux gardes de corps ba boma roi ba renverser pouvoir ba sala coup d'état Mardochée bi Esther ndinge sabwe itsoto comme ko lia bien makambo te comme kitoko kimye koti ndinge sana complicité moko zana yogi sangwa wata ba bomo mubati banani wana ba joko wana na suki banani ba bomo mubati message pour nous sokite mbebe zo yakala mikite balandeli likambo boye vrai makambo ba komi li solo wana metunanga tata Mardochée bono sali propriété kana cour royale amoni tango tomboka te contre ban Israël kana batangwana ona ko bomba bangutu to ko sini sabango en tout cas à partir le 13e jour du 12e mois awa benda saccage bandi chasse à l'homme bon moi je fais ganyoka ayeba kiti bakongo babakisi balobi mwana muntu ka luta fuangi bosi dibwa mwana na moto aleka nano tonto te asikona masisi tika mwana na moto aleka nano bongo nzete munene wana oyo esala turbiyo na ngona dikolo makasa etika nango kokweya amana yeba kiteke wana bako baleka kanano bongo nzete munene koyaka basutuka aya ko pesa rapport boye roi sa beta ke insomnie kuna pongi ezate télévision pesa late radio pesa late internet pesa late roi monika ka seule distraction awa boye langa les annales donc bikando bonoko ba histoire ya mboka banda ba roi baleka makambo leka jour tel roi kendaka voyage boye leka ka boye ay bo no tangelanga ale le sola ya Mardochée bimbakate e bimi mukoro moko kuti roi de garde de corps banga basalo coup d'état mais heureusement tata moko abadosa na cour royale yemuta reperaka bango habiza kana basala kana nini pona muto na bi na ndenge to tanga ndire basala iloko te comment ça abi non basala iloko te pona muto wana non c'est qui c'est bobe ngai lobby Mardochée premier ministre tango Mardochée a commis premier ministre a nommé Néhémie na Esdras ba intendant na cour royale au moins réponse à prière à Daniel et fungoli nzela ya retour ya bana Israël mobeko eza na cour royale mutu moko tako ye epa ya roi nelongi ya mawa mais Néhémie ayoki sango ke kuna na Israël bamire kwei batombo nyonso bakoko ebebi mama nateye makambo batombo na boyebi bapelo nazwa bakongole comme tolingana na ko critiquer bamsutanga bayoka non pasteur fazala mwana chef coutumier yango zolo baba biloko non bato bazona bwana babi mais cet homme a dit des choses. L'une des causes de ma malédiction dans mboka na biso, nous n'avons pas pris soin de nos aïeux. Ba cimetière na biso comment? Ba toilette publique. Ba cimetière na biso comment nini? Ba restaurant ya ba bandi, ya ba kuluna. Kuna ne bagena kolela kwanga na makayabu, batiki makasa nyoso bakena bango. Soke bote pe matito ko batike a cimetière. Place ba kundaki papa Antoine, comme moi na awute kokufa awa na Philomone. Soke ba yere ba gratter mabele na likolo ba kundie. Donc papa Antoine na chef Philomone na likolo. Je rends hommage na bandeko nyonso o bazwaki likanisi ya kosala mena ba cimetière moderne. Oye bokundi ndeko
ceux qui bongi bozonga ndenge za ko fête de mort boko ko chama fleur bolobika ka kombo bakena onatere chaka babishi bino balabala monga fula numéro 23 guide zaona ko mabino tina balabala monga fula bomoni awa quartier Matonge quartier Paris quartier Belgique ceux qui ne bazo chawana voilà Nenya lobi roi ngana kozana ne sengo ndenge nini di moment où batombe ya bakoko nanga kuna nyoso zobuka na mutako za soa nango azate et puis miraille nyoso à Jérusalem et baby mama tunanga nana mutako mokonzi a serious serious nzambe amikosa kate o babeng autrement Cyrus or Esaïe sakolaka tango Cyrus akoya monwe yende mutako fungola bikuke pona kotika libota nanga Israël esala nini ezonga na mbokelaka na imba kanze mwana ekoleka te ekosalema banananga bomilengele nasengi bino bana sema bondeli nzambe na bino akolongisa bino ngonge koki Cyrus atelemi Esther na trône, Néhémie na cour royale, Esdras na cour royale. Abi nani na libota oyo mboka mobimanga zo kambazaka na libota ya Nzambe. Motalibosa salisa ntsinsani. Obiso bakimbangisto salaka. C'est le roi Cyrus. Cyrus. Alabi tozo sala ntsinsani mutu na mutu amema oyo yakoki. To sangisa po libota oyo bazonga bakene kotonga ba miraille bakene kotonga ba tombe ya bakoko na bango. C'était le retour des enfants d'Israël. La prière de Daniel a été exaucée. Nous aussi, Maman Tiffany. Quand on est tombé sur le message de Tata Simon Kimbangu, quand papa Mambo paix à son âme, Moukola Peshinga document au Alobi considère que ce que je t'ai donné comme étant un testament. Maman Tiffany na bouton peut-être on a bondé là na silisi na joué enveloppe na fongoli na joué document et ça na ki Congo na bandi ko tanga go bien pa pour na ngana mona niti na sali découverte ya Bible sika na bi oh mais makambo no zotanga ba exactement ndenge to tanga kana Bible kelekela kabo etango ngongi koki ezosali mabu donc na Congo na biso o nous que so vivre Tata Kimbangu sia loba yango. Pour ma première fois j'ai tombé sur cette prophétie. Tata Kimbangu loba nyonso yo mais tout ça vraiment qui dit ba tout ça vraiment ko la pongi na bandi ko luka le voies moyen que faire pour bande ko mingi bakota en possession il y a information oyo. Et puis, nous avons papa, papa. Makambo minene bomba na bino bo vendre ça. Ole bo vulgariser batobaye bakabomba kaboy. A dit papa, ça c'était l'héritage de la Bako. Tant que tu as Bako de bakabola kabiso ango, ngana soka yangai na bombaka. Bon, c'est ça le caractère de Bakongo. Bomba makasi. Mais au fil du temps, na bandi ko partager li kambango na bandi ko mingi bandi ko dike makamo papa ke mangu sha lobango aloba ko to boy c'est là que papa Douda va me découvrir. Abi le mama comme ça très profond ça qui to comme je suis que la kabiso boy to le bakango la fois passé mara moko tata ngena lobaka nanga ngonga soki kokyo goloba papa na na radio te na na télé te Dieu le même pour voir mon fils. Voilà Maman Tiffany, voilà les Nazaréens. Il y a des Congolais qui vont prêter attention dans Makambo Tousoloba. Parce que nous sommes dans le temps. Comme Daniel était tombé dans le temps qu'il fallait. Bishop Tokoy na temps où il s'engage là qui pour Makambo yo et le Payeban. La fois passée, tu es au Souga na Kambo. Ya mokonzi ya mibale suka na yeko sala ya pasi pe ya mawa akosala nini akotika na ye bokonzi akokende makokende okufela wapi na mboka mapaya pe likambo ngesa nini esaleni et Tata Kimbangu avait dit
Les richesses du Congo deviendra la propriété de Venom. Ils se joueront de l'argent du Congo comme ils le voudront. Et ça, on va expliquer parce qu'il y a un autre vivre. Les agents et fonctionnaires seront très mal payés. Ils ont le moment Tiffany. Papa Irunga, ce que le lobby mon qui ça la bien. Mbongo ya mboka comme na ya étranger. Chinois zoteka ti atamo litungula moke. Na mona chinois zolamba bikata zochango matembe. Oh, chino onin. Ezali mikate ngai cha kuna kati matembele, ngacha makati na kati matembele. Tala bakinoa batonde bele, basomba bikate nini? Oh, chinois ola mo mikate bela chango matembele. Bilo musupe, hein, faut te se gêner. Il y a de ces choses, maman Tiffany, faut tout se gêner quand biso ba congolais. Ce que ça là qui maman moko lamba ki mikate na ye ataka ngo pondu na kati. Ba oya ko somba te. Mais comme les Chinois sont dans la mikate atema tebele, ba congolais batonde bele ba zo somba. Nakutana na chantier nani Chinois moko, na bisi ah. Bino sala nini ah. Monsieur Yaga Chen. Yaga nini? Chen. 5 chantiers. Nabi yo Yaga Chen. Mais yo fongola magasin pour nini? Oh. Biso somba biloko kuna somba biloko pona chen. Yaga kocha container, kocha toncha wita nga kocha pengai nga fongola awateka iloko na ngai. Donc un conteneur oyo che biloko ya chen allez au jupe oyo yope au côté ici. Ah c'est bien. La preuve est maman. Au moins les gamboleka. Tanga renya rai Cécile. Et bien là ba magasin ba chen. Au moins ngori. Et kanga. Mongo ya moka Congo. To bozui ya Congo. Bako sakana lango na bapaya. Kana mingi tato yoga ki tata moko na kombo ya Dan Jetler ou Getler. Auti ko som sambonge belé na Congo po ayibite le mai belé. Maza un sujet entre guillemets juif. Congolais te. Ajouter le mai ebelé alembi na ye mbongo leki mingi. Ale bango moka ba mndela me yope yibi petro ataba yibaka oh yibi wonele ki mingi ala ko song sandam. La richesse du Congo deviendra la propriété de Venom, la propriété ba kompena ba kono nango okuta pena boy un Venom mais aza na ba lopin de terre o aza na ba mikanda certificat d'enregistrement bien signé. Mutango aya pendant c'est un Venom mais okomona ye muto azana ba carré minier. Congolais banicho ko sale pa na ye. Ba bono foute pe mabe. Peko betaye. To mona ka wana kuna na est. Congolais baso bete na ba chino. Bona nini? Soki quantité o sengela ki ba produire e ko kite ba beti. To mona ki. Tata ki vangu la di. Et que les catégories salima yango salimi. Les agents et fonctionnaires seront très mal payés. Maman Tiffany bandeko balimbisana to bakonzi to mekalo balikamboa. Parmi les éléments qui ont favorisé la mise en place du phénomène Kuluna, l'impayement des parents. C'est une vraie cause. Parmi les causes de la prostitution à outrance de nos jeunes filles, c'est aussi l'impayement des parents ou la mauvaise manière de payer les parents. Biso nakala tangu tobota mito sokola soki papa soya nanda kuna vewe na ye déjà trop c'est. Ote bitango ko fongola kofa vewe. Ha maman yebaka Alaska
le moment où on lit la calano bingo Alaska na moi ba crème ba fumoli donc tout à ce qu'on a pourquoi on a papa yé moi na nion ça na oyayi déjà quand moi ba bola ba lait moko bien fait là mélanger de chocolat ah c'était bon non mon a encore discuté papa est venu oh il a mis tout un carton d'Alaska waouh on saute le matin je vais aller à l'école. Je ne peux pas venir auprès de papa pour dire papa je pars à l'école, l'argent que je dois aller acheter des histoires. Maman n'a pas bâtard. Pour répondre à Kopé Changa, tu ne sais pas là où on met l'argent. Tongo so que tane na so que d'école. Na kesi que tu sais la kambongo ko kinokulia na école. Fona benda kaka lias moko. Achena saka. OK. Biso to zaka les enfants aimaient des professeurs, des directeurs, des enseignants. Pour la récréation ba galette nyonso bana bayaki na ngona kongoli ba gata kitoko kuna bo monsieur le préfet ngamo ko pena baninga siko to komi na temps oyo na kala ba tatande ba bana ko ya sachet ya bien biloko bien c'est comme une balle lele comment ba maman va même la balle hein est-ce que yo ba so nzembo mwana so papa ye nzale si ezalaka susu pasteur moko tera bi bandeko na Congo etikale moke. Un jour, tu commences à dire notre mère qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et puis, on dirait que tu as fait ça, maman. Papa a fait ça, papa n'a pas fait ça. Voilà, tu as la semelle, il y a sa patte. Tu as la talon dans le côté comment. Papa n'a pas fait ça, comment va spécialiste, il a magana, kiosque, il a journaux. Le Premier ministre, il est passé par la Zambie. Et après son voyage, il doit attendre, il doit aller en Grande-Bretagne. C'est pour des accords ramener des investisseurs au pays. Oui. Ah, bientôt. Congo est au bon. Ah, les investisseurs arrivent. Tu vois, il peut demander si. Bah, viens, bah, ça a un espoir, wana. Bah, costume, tout ceci, la main, n'a makila. Chemise, je peux sentir que, et le voir, on m'a dit, pasteur, chemise, je peux chocolat, bah, fina, kango, boy, pour la maille. Osoko zongo soko che wu mo Congolais ce que yo tikali kaka na ko de kaka na maboko na maboko papa boko to latam siko tamo soke na musala il y a rien talana ba méfait il y a un pays ma maman Tiffany où il y a mauvais traitement ya ba gens mutaye na musala azoko se retrouver. Vous savez, c'est la vérité, beaucoup de ceux qui travaillent aujourd'hui sont des voleurs. Moi tu fais n'avant de contredire ngat. Non, même pas. Et belé on va ça la Congo le basa miyibi. Oui, pourquoi on a le bon? Papa azana ndak va foutre la Congo $150. Azana 7 enfants. Ah, au Salandé. Deux autres azana 7 enfants. Il faut balayer chaque jour. Maintenant 7 enfants, on a 4 et 3 déjà bazana à l'université. Mais côté papa, ça à la fin du mois salaire, à $100 ou 120 ou moins de 100. Maintenant, posez-vous la question. À ça, la kandengeni, il faut balayer du 1er au 30. À ça, la kandengeni, pour pas battre dans l'université. C'est ainsi que beaucoup de nos bureaux d'archives ici là. Comment? Oh oui, mais il y a des bureaux d'archives ici là. J'ai attaqué gauche, attaqué droite. Directeur chaque. Ah, chaque. Faites-moi sortir les rouleaux là. Et puis, mes pro, écoutez, dans 4 sacs. Aïe, non, maman. Je t'ai gagné un groupe dans mes cartes. Je n'ai pas de papier pour te gagner là-bas. Ah, papa. Oh, les loyers, je n'ai pas de papa. Ah, il y a encore quelque chose. Vous en avez combien? Mais c'est ça la vérité, non? Vous comprenez ça? C'est comme moi, il y a moi aussi à Koli. À comme moi, on a pas période. Aïe, papa, c'est un bon boy. Pour assumer la protection, papa, c'est un côté. Ce que je maman, maman, eh, je peux pas ma campagne, je vais pas campagne. Moi, je me dis, ah, tu m'as dit, mais tu sais, tout ça, tu m'as dit, pas ah, et moi, mon père, on a mon occupe, on a tambour, n'a pas magaga. Papa, c'est frère. Papa, c'est frère. Alors, moi, on a compris, eh, Anthony, aïe, Anthony. Oh, il peut vraiment. Il y en a un. Outi, nous avons moins de 2000. Oh,
au sommet déjà de nous encore en attendant oh mais ça ni Anthony Abimis tu vas raisonner ah Anthony aso sa jambo ngapa sha kwanga na dendo na ya kusomba mwa lejet siku suyi Nathalie ga yemungu siko bilamba vous comprenez ata la côté boy mwana moto so de yo lwako ngedi bien okay ah matana ke chiko ake kuna boy libana mususu ba Nathalie na Facebook mwana moko so ba mes chers aidez-moi j'ai à peine 20 ans mais je sors avec 10 hommes comment faire pour me débarrasser j'ai à peine 20 ans je sors avec 10 hommes 10 voilà maintenant à cause d'Ango je ne dis pas que bano baza bana ya basala kindumbate ba o wana basala kango parce que ils ont plaisir en autres anga c'est en autres mais minja bana mususu basala kango parce que na ndako zo trouver compte te jeune garçon fait atali boye mon boulot maman l'oisiveté c'est une mauvaise chose surtout quand on est jeune au botami au koli au zana musalate allez le bon musengi les français disent quoi ventre affamé na point de rien n'est-ce que yoga comme master nini ah otana la sanot même ba mero balika ngamba sakwa tala to sala système ngasoki na bwile loko na boge pa na yo jongo au boge pa Jacques comme ça hein un petit système comme ça to kotana quelque part là vous comprenez maman Tiffany na rond-point Ngaba en 2015 à l'époque j'étais encore dans les réveils je ressemble à l'église moko awa na Ngaba tolonga ndako na madame tozoya na bana mibale ngana zui oya mukolo na memi ya zui bébé amemi to komi wana transport batangwana ya kubunda bozo bunda popoko ta na bus chauffeur apoki biso moni ngana sana mwana na lati moi propre asalinga sini ngana zo sala sini pa madame ko kende kuna te zela to zo kota kana liboso awa chauffeur ake na biso madame Herrera sala ka yiko kota na sima mama Tiffany kaka ndenga chaka loboko boye asimba akota alataka bag ya chevalier à $300 en or ba benda ngona musapi poso longo makile bando tato sikotangu ba bende bag chua na mona kaka ngana likolele ko moto lekikwa ndoka baga madame eleki na sima ozaki na sima ayambi yepetanga ayambi abeti kwa likolo o musa ayambi ana fungoli mbango mama o ya visa katamu na Monique eza ye muta visé grrr na pantalon ana rompe ngaba mais c'est mon frère bag fait mon âne et foi mon nana donc c'est tambola qui bag na tikaye en garde à vue dans la police premier jour deuxième jour ba pese pele ko Goliath deuxième jour on a les fièvres salier malade et tout ça na ya troisième jour alinya kufa komanda ko mbondela nga papa mutabwe pesa batina makala kaso keno ko kufa kaka papa yogele kata mawo mama mo zo le ka bi papa ko yogele mawo te ndenge sana na bango pe bazaka ensemble ale eloko na bakelo teke bakabuli mbongo atali kanga bi maman quand je dis il était malade vraiment point de mourir azo kanga mabani ba OK et je commanda au boutique ka kena bag sebundi au mona ni souté ka kena. Mais quelque part, qu'est-ce qui fait ça? Il y a un petit garçon qui a non. Il n'a pas de travail. Nanda Coupé, quand tu as retrouvé à côté, la finalité, à se déverser dans la société. Et bien là, je ne vais pas machette. Parce que ça ne pas salaté, parce que Nanda Coupé compte les athées. Et Nanda Coupé, Mona. Ere moko na komela ki pa grand frère nanga bonofana na lemba na koti boy na lopango na ekota jinda kwa sika zo futela bakolo ndako bazala mama bakolo ndako bazala ko total 10 personnes na ndako tata mama bana boye tout ça premier jour na komi na moni kaka sui njoka bale mo ndamba biloko moko etikala ki lobi deuxième jour de l'autre côté troisième jour de l'autre côté
moko na bango yo pasteur ana moi ko moi ba ucha biso la ka mingi est-ce que moi za o de sangana no moi $50 kaka nena zo ke nkabu na peso zoka $50 na zo peso wene za tika zo akimi zo ngimbandaka pour comprendre que bois les awa oh ba jour déjà to zo liate et sou que la mine akimi na ma tu de fanga mbongo le biki no na ko mbongo zo penga pena 50 na pesa après ko wa be mbala ke ne mbala ka oh mbala ki ye nzambe na ngai akimi ka mbongo akenda maman le troisième jour ba ye na 2 sakombi ya loso ya pamba na boîte moko tomate ser na bango mutayena. Et puis, quand on a tout le monde va agir de larmes aussi. À côté de j'ai pris les paix que j'avais dans le Péchibango. Maintenant, je me suis dit, on va faire tous les jours. Et le reste des jours, on va vivre. C'est que chez nous, on va faire des maman. Lorsque on va faire des bibakuti, on va faire des atonditi, alayena libanda. Et ce que la nanan, yom tole kana kabelo. Et ce que la nanan. Donc l'État, ce qui a amélioré, vie sociale, de réduire tout yakuluna, ma part. Bajé n'angopé, bazoni sala. Je suis content d'amoni ba obaké na kanyamaka sesi. Baso bakomba menuisier, baso bakomba ba maçon, baso ça peut moi ba salaire. Bien, content bien maintenant. Taraka bakino. Donc, maintenant, ça va se retrouver. C'est ce qui leur manquait, c'est le travail. Et tant qu'il manque le bac yango, les agents et fonctionnaires seront très mal payés. Par conséquent, le vol atteindra son paroxysme. Tout le monde a ça, parce que comment se fait-il qu'il y a un salaire à mon charge et puis aux autres tenir du premier 30. Mon frère, il y a un golo en Zambie. C'était un ça c'est vrai. Comme c'est comme on a Boussala, et là, il fallait les gâtis, et le compte à Mambo, on a un trésor public, et qu'on compte à thé, parce que ce que compte qu'on a bongo. Beaucoup d'églises ou communautés religieuses oublieront Christ et serviront les diables, Satan au nom de Jésus-Christ. Il y a quoi, moi? Beaucoup d'églises ou communautés religieuses bakobosana nzambe pe bakosale la satana mena kombo ya nani Yesu azali awa azali awa na biso mena on dit pasteur keba utekanka bazakana banani loge moko OK. Maman, ce qui m'étonne, il y a des églises dans la batte. Il va passer tout tombe la francophonie. Tu peux s'en venir ici. Au cause la pasteur, ce que tu as na lingala, le monde est toujours à côté. Donc ce peut zater. Il faut mater. Et ce jour-là, quand il passait par la Samarie, il est arrivé quelque part. Alléluia. Amen. Ça vibre. Après, c'est la parole, avance. Mon gars, là, boy, Denis Salabi. L'homme est sous. Ce qu'on l'a vu sous. Non, Bibi, ça fait un vidéo. Il y en a pasteur Moussona, pour ça qu'il a cher. Beaucoup d'églises ou de communautés religieuses oublieront Christ. C'est-à-dire, au début, bakoye baye. Ne bandi. Maman Tifan. Zala yo. Zala. Ndenge so komi bo bongisi yao. Simbaki magie. Osimi magie to bongisi yao. Siko ko bana ndenge ni lobby osimba magie. Dans le Babylone, je ne sais pas que j'ai entendu. Quand j'étais à Brazzaville, j'ai un ami, serviteur de Dieu. À ce moment-là, moi, je suis formé. Tu vois, quand moi, je commencé à papa, moi, vraiment, c'est difficile maintenant de continuer avec vous. Parce que
Pardon, je suis maintenant dans des bonnes connexions. Papa n'a eu bon de rapport à libérer un peu. Papa n'a dit ah, mais n'a jamais on tant penza pona yo nani koki penza ti. Abi non. Papa au monde n'a le corps na za mwana buena nini mais si na koli. Au ça l'église a bien terre na ba connexion kaga sur le plan international. Pasteur abondé. Papa tu vas ni frère abandi ba voyage ami qui likwenda vutuka. Bon vanda ka boye. Oh. Mon transaction ndeni bien. Na Canada ko mono mena. Ni na za auto benganga. Na ko na Belgique rapidement là, na poko France au vol. Kané to za boye. Maman zui aki. Mukolo moko bazaki na réunion na bango na Belgique. Siko na réunion na bazaki na Belgique. Moko ya biso wana Kinshasa, c'est un grand pasteur. Na ko biso na suka. Tunanga na bosa na. Comme on dit grand pasteur. Azan membre ya loge wana. Babise non mais apprêtez-vous, vous irez à l'aéroport recevoir un de nos membres qui est venu. C'est un personnage très influent, très important. Il faut aller à la réunion Oyo Tozanango. Via s'apprêter à Yamba membre na bango. A comme un aéroport au jeune homme. Jeune quand je dis jeune. Ah. Viens mettre là. Petit. C'est petit. Yo se sent ni makamba bakulu les grands. Et me réponse après ça. Vieux. Et bon, on a mon soki nazali grand et na osa ni na makamba cour les grands. Qui va kérer non bango? Chili, bego son. Herbaya, c'est lui qui nous habille. Parce qu'à un moment, papa n'a comme dit, moi non sous clarté. Je non, son nom en présence à côté. Yo na lingo yebisanga pena, nga na comprendre le sauté. Fongo l'église, au fongo l'église. Moi comme va poto kende songa ko la télécharger makambutu kaka. Mwana. Ndena monaka papa na biso tambulukoki. Azo redresser mwana na molimo na Brazzaville na 4 églises en pleine convention. Ah, yo tango guerre zalaki to zalaki to so bondela. Okime kota na mboko ozalaki boyete. Okombo ndeni. Na 4 églises. Papa oh ma chérie de Milaï comme la to. Ozango. Église bâtiment tambulukoki. A reversé moi na kakoti banzela mabe. Bravo vieux, c'est comme ça le melaka. Pasteur je tourne moi dis-moi yo nini loba na ngapenza. Au père bon. Na biso bena vérité père. Na sina kataki ngambo eh. Oka ngambo toza awa oke Kinshasa te toza awa. Oka ngambo ngambo za Kinshasa père. Bino nanga comment ça? Maman tango banda détail. Mbala libutu ce qu'on a fait comme ça makambo en profondeur. Ah bon? Et ça kaboué? Est-ce d'ailleurs si na pesi bino bon mon affaire na calamité a bon malibala. Pour principe to zanga ngo kuna soko balaki officiellement faut bon malibala ya mwasi officiel. Et ça une façon de rompre alliance na Nzambe pour que au sala mena alliance na Satan. Alors n'est que talaba oignon sur soupçonné qui na makambwana. La quasi-totalité sont des divorcés. En tout cas dans l'ensemble baza ba divorcé. Et donc beaucoup d'églises et de communautés religieuses oublieront Christ et serviront le diable et Satan, mais au nom de Jésus-Christ. Maman va dire que ici nous sommes en train de servir le diable. Jamais. Oh kaka. On te entend? Oui, boni, bien. Ah. Dernier aux enfants d'Arabo, ministère des hommes à tâter. Nous on a une plateforme, sur le côté na 4.
tochayo maboko ozana action biso tokoya et puis au monde kaka pam 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 au mati tango kota na plateforme donc makambe bandi tala maman Tiffany Bible le binini si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou bishop azo sel le quoi bien mais azala marié d'une seule femme azala pe irréprochable doué à quoi à l'enseignement amelaka nini te masanga te bakota la comportement na nzela ya banani ya bana na ye Bible mutele bien donc pour mutaza la évêque bishop il y a des critères mais pour mutaza la pasteur il y a pas de critères pour bakoma ka pasteur te babota maka mosali ya nzambe mais pour comme évêque batie ba condition un évêque c'est un ancien de l'église mutazo tambo ça y est le pasteur mais les autres tout le monde l'inversion mutazala qui pasteur aboyi alingi soko za la pasteur te a commis évêque bishop archibishop archevêque mais tu es en dessous du pasteur tu as fait tomber le ministère. Comment ça? Mais c'est ça la vérité. C'est lui qui aspire à la charge d'évêque. Bible vous te le bien ou non? Azo ça le nom bien mais tu as là critère pour monter à la évêque. Tu as là critère pour monter à la diacre ou diaconesse l'église. Si on a critère pour monter à la pasteur. Pour être serviteur de Dieu, il faut avoir seulement l'appel de Dieu. Être choisi par Dieu. Point barre. Jérémie, tu dois être marié. Toi, Jérémie, tu ne prendras aucune fille parmi les filles des hommes. Jérémie a Botama, a Koli, a Koufa célibataire. Mais grand prophète, autant que la Bible. Mais Valobi Moutal, comme évêque, il faut la marier d'une seule femme. Comment vous allez pasteur, ministre, au long au commun évêque ancien, n'a sous les autres du pastoral. On ne dit jamais le quoi. Non, non. Et tant que nous sommes évêque, bishop, archibishop et tout, on passe par une nouvelle ordination. Nous sommes bague ou pierre noire, membre la science. Vous comprenez? Balongoli au ministère. Au côté d'un mouvement. Oh, pasteur, mon corps. Je vais vous pasteur Minen, parmi les pasteurs Minen. Je vais vous un conseil à hier. Je vais vous dire papa. Je vais vous dire Tiffany, au moins, commis pasteur. Zanoka pasteur. Kolukano l'homme sauté. Oh, comment se pénal. Maman. Tikalaka pasteur. Abisoki bandolo koko mabisika biso toza awa nzamba zalate. OK. Je suis devant un homme de Dieu à l'église. C'est ce que cet homme m'a dit. OK. Abi zalaka pasteur, salela le nzambe, zalana yo simple. OK. Ko lukato mata oko mabisika tozali. Tozalia awa nzamba zalate. Mais c'est la vérité. Akata pe bon. Moi j'avais un serviteur de Dieu entre guillemets na lopango. Et tu vas vendre. Au porte nanga, au porte naïe. Maman Tiffany, na be chali liba. Tango yoko kota na lopango ngana ibite kaza musali anzana. Tongo soke tani kaka kuna. Frère Kofi soka bandi. Soki as rythme na soki nini tana yesili. Allez frère ça quoi ça? Soki yesili. Frère Wengazi. Bazongili frère quartier latin Cabo tipo et puis musique ne me taka makasi en tout cas era vandi na pembeni wana mokoza amarula soki ba GB ba bouteille moko za milai wana do mona kaka ba verre ya rouge kaka na kati kuna na surtout kaka un dimanche. Mutozo bi monenda kuna yi la Bible. Te ko lo batte na Bible. Pour Bible vous tenez ça comme ma Bible. Tout le monde a dit. Chemise moko bleu na carte ya école pastorale à la titoche. Ngokwe. Na tala ko na bagu wananga. Na te Oza musala nzambe. Oh, oyo batte. Oh. Biso to sale ba sixé na bagabon.
Mon Dieu, Nazawat. Attends, pardon. Où ça comme ça, les gens? Yo, ne vous entendez pas, parce que na kete na matete. Nasoki na côté une église na teya. Nazana spécialité nanga. Pasteur Pierre na yo silisa na yo. Mais c'est comme un appel de fond benanga. Benanga mona mingi ba poche bato ko se vider parce que j'ai l'onction dans l'appel de fond. Ma bien mon Dieu. Eh bilanga ya nzambe koti bangulu. Excuse. Gabi t'as toi mettre la commission ba quartier la te ko banda tongo tipo quoi. Ba marula ba kambonos, ba se bo sala ba défiler awa. Pasteur, a tout côté une église. Et il veut imposer les mains aux gens. Madame Nanga dit Papa Joseph, tout sauf ça. Mon toit comme on a des gros hein. A combien de degrés? Maman bimana toji no wana biminango. OK. Bientôt je donc moi exaté Bible tout ça continue à voiter na ye quand vous. OK. Na place na tika na ndako na soba. Nzambe. Batu bako imposer bango maboko na muto yo mon Dieu. Mais papa okutokene. Yokutoke ngana kinda na kati na voisin. Basi na Nzambe ba yako ya manga. Nzambe. Yesu. Ba memanga. Tu vandi quelque part. Quelque mission msana biso. Sikoyo moko pe ye pa lobela baninga te voilà bango. Il y a déplacé na abi moi so. Au panjangai. Au pant. Atiki na baninga. Fala baninga. Baninga abi. La princesse, surtout t'as la quoi na brasé ngabi bon. Gloire à Dieu. Tout la kayo. Tu vois là. Photo yambo pe na ndenga la princesse de l'Éternel ngabi. OK. Nous t'en servons à elle. Atia bando tu na mtuko. Batuni wana bi. Ba baloba na batuni baloba. Non moneti baza l'est. Mais ngabi na comprendre onté. Ngabi ba dadi ba ko zwanga. Tama kama aboti courage. Mais tout le bela. Biso to melana biso on a comme non pasteur. Bisinga avancer. Je te dis non, soyez à l'aise. Avant de faire ça, ba mela. Ba nga batala nonga. Je lui pas mela. Nga so na me. Ba lobina ba moto bi tout na ego. De ba tout nga konga pingai. Na bité ba secret ni bozango wa fanta coca. Konga linga nga coca te. Opesa ngata moi fanta so eta to vital eza. Ba bozango ba pile pe na ba. Eza moi ba pesinga ba jus na bango eza. So mo akamwe. La princesse. O timboka na biso. O katisi na mboka na ya bapa. C'est pelako. Fungwa mamela momoko na yo. OK. Ngabi moko ngani. Moi monsieur Fungwa. OK. Titi. OK. Ami biso to mela zonga biso ya l'aise. Mino bomela. Ba vini na bango. Ngana me. Papa, na ebisa komela kuto ezaki bakopo na nga penza te. Ba meli ba sisi wana ezaki po menga na yo ba mamo identité. Papa, o ezaki li bakupo na ngai sikoyo. Ba matina podium. Ti, ya podium te, wazo benga. Ba sanza bas na sakwiti. Ba swana ba simba bi baba. Aza mwana moto te, po akosangai. Abongwa ni pete, po awangana. Nzambe ya